Mbote na bino banson balanti ya manaka masolo pe mabina wana to Yesus na kati na etelo epa yo wapi to yaka koyekola mai maleka mai makoleka pe mai mazali koleka bongo wana to telemi oke pona ko tondo bongo botondi na bino banson bai bolanda ki bongo manaka mabiso mai masila ki koleka na poso eye totalisa ki bongo ndenge nini retrouvailles bana membre pour le développement ba salaki bongo teke ya bango pona ko kabola esengo ya feti ya suka ya mbula bongo wana ezali mai maleki pe bozaki baike bo senga kite bo kota na kati na wana lisanga pe to lakaki te to kotalisa bino lolenge kani bokoyi kokota na wana lisanga bozalaki baike bobengaki lelo to lisusu na etelo monene oyo etelo ekambama bongo pe ekilama bongo na kalimasi mbongo oyo azali na biso lisusu te kasi tango tokosaka etelo oyo tokokanisaka mingi ye mpenza po te azali mozalisi ya manaka mai oyo ezali la grande école bino bayebozuli bakokolanda biso kuna na ngomba Brazzaville mbote na bino surtout mingi na bamama bayebozuli bakokolanda biso na matuka maike awa na engomba Kinshasa na Mbandaka bokobengaka mingi na Équateur bokobengaka bongo kuna na ba province orientale pe ndenge na ndenge toye bongo na etelo tolobi tokoyekola mai maleka mai makoleka pe mai mazali koleka mai maleka ezali nini ezali te basi ba mama batelemaka babundaka etumba pote mama azwa liloba mai malekaka bongo yango elekite yango etelemi te kino lelo bongo mai mazali koleka ezali te o ezali sanza ya ba mama sanza oyo na sima ya bitumba oyo wana elekaki ba mama batelemaka bazalaka mokili mobimba te bazalaka se ba mama ndambo batelemi babundi bongo tina wana bazwaka mbano wana ezali kokoba te kino lelo oyo tozali bongo na sanza ya ba mama tina wana biso masolo pe mabina tolobi lokolo ezali etelo tosangisa ba mama mingi ya retrouvailles bana membre pour le développement pokuna ezalaka mpenza esika wapi bato basanganaka pona kopesa mayele makanisi pona botombwami yango lelo nazali ngai moko te nazali na ba mama ya retrouvailles bana membre lokola bazaka bango moko te bokomona batata bokotuna baye koluka nini baye kosala nini bongo mama tambolaka ye moko mama tambolaka ye moko te mama tambolaka na papa bongo pona kobanda na kopesa mbote na bango nyonso mbote na bino ba mama mbote na biso bongo tosangani awa na manaka na biso boyoki ndenge na lobi yango ndenge tobandi lokola tokotambolaka biso moko te tokotambolaka na batata yango batata bazali na ngai na kobana na tata azali na loboko ya mobali na ngai papa Kidiadi napesi yo mbote merci maman boye bolamu OK ngapi na matondo ko mama si basiliki ne bamoni na ngai toza ba gendarme ya solo bakoko silika te po mama tambolaka ye moko te kochape munoko mingi te papa po bakoka kosilikelo baza ebele yo za yo moko bongo na loboko na ngai ya mwasi namoni bongo papa Deka oyo azali kokamba lingomba oyo ya retrouvailles bana membre pour le développement na pesi ye pe mbote na papa Deka mbote mama boye bolamu merci mingi okokai kotikala to tikela ba mama esengelaki okakoya na ye po esengeza na ngai na komona mokolo lelo mokolo ba mama onga tata na tikala esala makate esala makate esengeli yo tambo na bango elongo ba mama na ngati ya solo bana membre bandiko batali wana tosangani na ba mama kasi yambo biso tokota na kati ya masolo ekoleka malamu mama na mama oyo asangani na biso awa apesa biso kombo na ye pe ayebisa biso ye avandaka na komini nini pe asalaka nini soka atekaka ayebisi biso atekaka soka abetaka nzango ayebisi biso abetaka nzango bongo tokokende mbango po etando ezalaka ngonga na bandi bongo na loboko na ngai ya mwasi namoni bongo mama oyo asimbi micro atalisa bino ye aza nani bongo na kati ya retrouvailles bana membre pe asalaka nini merci mingi mama Jetou natondi bino botondi ngai kombo na nga mama Félicité Ntanga
Nazali coordonnatrice ya collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement. Mais awa na kati ya retrouvaille nazali chargé ya développement. Tondi bandeko botondi mingi nga nazali na kombo ya Ligimba Marie-Louise Malu. Nazali na kati ya section ya Barumbu. Ngai nazali lisusu na kati ya coordination chargé ya social. Yangonde na salaka na Barumbu pe nazali vice-présidente ya section ya Barumbu. Na pesi bino nyonso botondi, merci mingi na bino baso. Merci ngai nazali na kombo ya Mama Nzungu Bénédicte. Nazali moko ya tribunal pour enfants ya Kinshasa Kalamu. Tribunal wana ezo s'occuper na éducation ya bana. Loi à protection à l'enfant boyebi ke créamaki depuis 2009. Nazali moko na bino na kati ya retrouvaille. Merci maman, nga kombo nanga Anita Bakanyani. Naza commerçante. Merci. Ngai kombo nanga Mama Lutala Diorode. Nazali membre na kati ya retrouvaille bana membre ya Barumbu. Nasalaka na service d'hygiène ya Barumbu. Ngai Mama Tumba Koko. Nazali na commune ya Barumbu, na fa na commune ya Barumbu. Nazali pe na cellule ya Barumbu. Nazali comme caissière na retrouvaille. Nazali disusu nasalaka na commune maison communale ya Barumbu. Nazali na affaires sociales. Boboto ba mama. Bondeko. Ngai Mama Jeanne nazali Masango Jeanne. Nazali kaka membre awa na kati ya retrouvaille de Barumbu. Nazali na kati ya section de Barumbu. Boboto. Merci. Mbote na biso. Mbote mama. Ngai Mama Thérèse Kinangombo. Nazali membre ya Barumbu. Naza Mama Muteki. Ok, merci. Boboto. Bondeko. Ngai Mama Sita José. Nazali membre ya Barumbu. Boboto. Bondeko. Bon, nga kombo nanga papa Henri Likumasia. Naza fonctionnaire à ministère de l'économie. Naza membre ya section Kasavubu pe na la coordination chargée à la relation publique. Ok. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ya j'ai tout na sepeli ndengo yambi biso na plateau na yo. Nga nazali membre ya retrouvaille, nazali na coordination, nazali commerçante. Kombo na ngai Nancy Muswamba. Navandi na commune na Kasavubu. Naza pe na section ya Kasavubu. Ok. Ngai naza Mama Putu Marceline navandi na Kasavubu. Naza membre na retrouvaille. Mais nasalaka misala ya kote ya ba mama na kilo. Pona kotalisa ba mama ndeni ni bakovanda na bana pe na kati ya mabota. Nasalaka pe misala ya ba mama na planification familiale na kopemisa kobota. Tote ya kabango. Toboye kobota te me kobota na boanya. Ok. Naza pe président Codev na quartier nanga ancien combattant na Kasavubu. Ok. Biso de topesa bato ba mystère. Nyonso wana. Merci maman. Bandeko boboto. Bondeko. Ngai kombo na ngai Mama Kisumbule Mariam Yoyu. Nazali membre ya retrouvaille. Nazali na coordination, nazali trésorière. Et puis nasalaka na prise en charge sur le VIH, les femmes et les enfants VIH positifs. Ok, merci. Mbote na biso. Mbote. Ngai kombo nanga Mama Arlette Bangebe. Nazali membre ya retrouvaille ya commune ya Kinshasa. Nateka pe naza na munene de Konoma. Merci maman. Bandeko boboto. Nga Mama Koloto Eugénie. Naza présidente de la section Kinshasa. Nateka rapi. Ok, merci maman. Bonjour ba maman. Ngai kombo nanga Mama Véronique Lokombe. Nazali relais communautaire na commune na Kasavubu. Nazali présidente ya ba président nyonso ya Kasavubu. Et puis en plus na kati ya RBM section Kasavubu nazali chef d'antenne.
bana membre ya bandeko batali tozali bongo kaka na kati na etelo na biso wana bomoni mama moko atalisi bino ye azali nani bongo lokwa toza na kati na masolo pe mabina yambo te tokota na kati na masolo na biso tozonga na mabina ebongo na sima tokobi tokoti penza na kati na bozindo ya lisolo o tokoninga lelo toyeba sanza ya ba mama mikoleleki bambuleleki kasi kino lelo ebele baike bayebite sanza ngo eninga kolakisa penza nini eske eza mama alata liputa to ezali papa alata liputa mama alata pantalon to elingi koloba nini yango moni na ke kolukela bino penza ba mama oyo mituna bango esalaka malamu bakanisaka malamu na oyo etali développement pona mwasi pona mama yango wana na ke kozwa bango pote bino botikala lisusu bao bayebi lisolo te yango na lobaka soki masolo pe mabina ebandi yo ozwi nkasa ozwi biki na yo pote tangu ba mama ba koloba yo kokomaka polobi soki batuni otikala na sima te tokei bongo na mabina elengeli bongo Jacques Vangu na sima tokobi na kati ya masolo mabiso. Maître Jude Wemambolo, Patrick Tangelo, Kakaba Nostalgie, Anderson Tangelo, Olei Kwala, Yoka. Folie ya bolingo ezalaka na ntina nzoka boye nayebiti likambo njadile teta asalinga Gariti Wele, J.I. Fosala te mon chere bende pona kanisa yo tango iso nalala te bandeko miso kote langa tango sa ona yo leteka eloko ininga na moke na libanda noki na lamuki foli ya bolingo ebandi kokote langa petit a petit anjadi yokati nanga na kokondo tango nyonso nga nakokanisa yo leteta yo kati na nga nakobanga kolinga eleki keba okobomisanga njadi te nani nyosalinga boye Dr. Jepi Mayombi yoka melote foto ya elongi na yo olobaka na nga natala foto elobaka te ninga nakate nasala nango nini Dr. Kiki Chu Elvis Mundabi nayebise boye mobali ya balinga aza se yanga na boyi nayoka akomi na mwasi mosusu ambeo nanga Poltamba Dede Ambali nayebi ezali modele mibali bakoma na basi me ya ngai motema ezali mokuse nakoya kokufa anjadi yokati na nga na kokondo tango nyonso nga nakokanisa yo letita yokati na nga na kobanga kolinga eleki keba okobomisanga anjadi sala nyonso nga na vivre yo don de Dieu. Dr. Jean-Pierre Boukassa, Katia Kambembo Chio, Maître Richard Chienda. Folie ya bolingo nanu nayeba te nzoka boye naboya mbeto nakoma kolala na divan soki ozali te Ogiluna, Louise Nzanga. opesinga nyonso ekoki na la vie ya mosi ya lelo kasi vide monene ekoma pene nanga soki ozali te na bayeba seri televise letetanga na bwaki balomo nalingisi mobimba na yo evandelakanga tosololaka anjadi yokati nanga na kokondo tango nyonso nga nakokanisa yo
bato ekosuwanga sheri edotuka mwambi anjali bolingo je t'aime à la folie je t'aime à la mort yokaka lokito mwasi azali kolela mobali na ye anjali zonga ndako naza kokufa sala nyonso sala mbangu mponga na sepela litita yebaka nazali se mwana mapasi nyonso ya motema ekoki kobalolanga jeff asala nyonso nga na vive pepe mbongo maboko bank Billy Kilabi ya mama Kati Fondation Immaculée Mama Françoise Tumba Chinzela na Libreville Mama Eugénia Tsame Yange Tchala Papa Tchou Sylvestre eloko babenga bolingo esilisa bato na ntina nakangami lelo likolo ya etape ya nzete nakokita ndenge nini motema etingami nakoloba ndenge nini mobali ya jouenga anjani moi je t'aime à la folie litita je te jure je suis fidèle la vie ou la mort l'état moi je t'aimais à la folie j'ai dit je te jure je suis fidèle la 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 Bingo Boss roi de l'art et Meketa Yonde docteur bienvenu Mambuku Mpazu Maître Dieu merci Dumbi Mpazu Willy Kayembe vrai l'inspection du travail Y'a Bernadette Makaya Jocelyne Veil petite sœur propre Marie-Ange Coco Anton Voilà matondo mingi na yo Jacques Vangu wana biso tozali kokoba matondo pona loimbo kitoko eyembi bongo moko ya ba mama na kanisa bongo azali congolais nde balobaka des pères et des mères bongo biso tokoti susu na kati na masolo ndenge na lobi tokotuna tokota na kati na mama na likambo sanza ya ba mama sanza ngwe lobi nini po ba mama bazali tozana na janvier ba mama bazali tokene na février ba mama bazali tokene na août na avril ba mama bazali wana batato bazana nga basoka deja kanda bongo siko baye ko bakisela bino isusu sanza mobimba ka balobaka likamu na bino na yango na kopesa maloba na ba mama ba sosolisa biso sanza ngo ya ba mama ya mbote tokota penza na thème nakopesa maloba na mama félicité to mama mususu meloko ya micro eza pa mama félicité ya kozwa maloba pona ko talisa ba mama sanza ngo ya ba mama engaka koloba nini epi likambo yango euta wapi po baike bayebite likambo yango euta wapi bango bazelaka le 8 mars akolala pe pongita veye na koveye ka po il faut lobi alata liputa lobi faut aller à soso après ceux qui oya zui likolo soso te babundi ale bayokisi biso soni mama félicité malobo mboka yo natondi botondi mama jetu po mukolo yango naza sur ba mama ebele babandi ko comprendre muke okomona te na kati ya ba association na kati na ba église na kati ya mangomba ndenge na ndenge soki tokomi mukolo oyo okomona te ezali na ba activité o ba mama bazali kosala mais soto lobito lobela mukolo ya le 8 mars toko koloba mukolo yango te sans que to kanisa ba bundaka
pour que mukolo oyo se matérialiser. Na bongo tozali ko saluer vraiment mémoire ya ba maman na biso, maman surtout Clara Zetkin, wana déjà na 1910 ye azalaki enseignante lokola ngai naza molakisi et maman wana bundaki mingi boyebi na tango wana ezalaki vraiment ba ouvrier ou soit o ba bengaka ba travailleurs ya ba société bazalaki mingi surtout basi bazalaki komona pasi mingi donc ce ko ozana zemi okosala repos ezalaki te et puis ba avantage o mibali bazalaki kozwa bango bazalaki kozwa yango te nde babundaki makasi pour que mikolo mizali koya ba travailleurs ba koma pe kozwa bango na bwani na tina mingi parce que boyebi te na kala ba machine ezalaka te donc netolo baba ordinateur to pe ba machine nyonso ezali kosama na maboko alors nzoka nde na tango wana boyebi na tango mingi ya ba capitaliste bango ko le bien-être ya mutu etaliete soka pesi alinga produire par exemple 100 cartons un savon à livrer il faut mona 100 cartons un savon wana et coca bongo tina ya repos ya mutu etaliete bongo soins de santé na etaliete bongo calcul ya tension salariale etaliete retraite etaliete ainsi de suite bongo siko tango babandi kotala te en tout cas ba moto esengeli ezonga tope humanisme nde babandi siko kobunda na basi na mibali mais siko na kati ya corps ya ba ouvrier wana basi pe basalaki distinction bazalaki nde to bengi ba mama Clara Zetkin wana et puis azalaki toloba na ba courant o ezalaki na kala bango bazalaki balandaki Karl Marx o azalaki socialiste yende mutapesa ki penza bwanya pe makasi o apesa ki impulsion to kokoloba to atindikaki likambo wana poete makambu mabongwama pe mwasi wana ya Clara o ya bundaki pour que makambu pe to banda koloba pe lelo ke basi bakoki pe ko travailler bazala pe na égalité des chances autozolo balelo et égalité de sexe dena kokolo bande wana na mo mokuse parce que télévision ezali likambo na ngonga donc na mama oyo ayebite ayebate journée de la femme ezali journée à fête te ezali journée ya réflexion pour na kota la banda ba pesa biso journée wana yo na niveau na yo oso sali nini pour que lelo baloba peke moi si en tout cas a avancer makasi alongo na liputa alongwe na nzungu akomi pe kosalela communauté mobimba nde mwa muke yango wana. Merci to pesi mama félicité maboko to félicité mama félicité e bala na kombo nango bongo mama Malu biso banso na bazali kolanda biso na ndako toyoki na beaucoup sepenza moi résumé mama félicité à sali yo zali mama obakisi nini likolo en tout cas mama na pisio merci mingi pona oyo siri kotuna ngai olikambo mama félicité alobi elekeli ngai penza pona ndenge biso ba mama to utaki nde musika boy tozotala kaka ndenge tozofete le 8 mars menzoka nde to utaka musika ba mama basalaki revolte yango wana tokomaki na tango oyo bongo na lingina loba sika na tango moko ezalaki na Kishasa bana basi bazalaki kolatisa bango ekomaki na mwa mobulu eyebanaka te na ndenge mama alobi awa donc ezalaki na désordre mais sika leta lokola alalaka te ayekolamuka akata likambo wana bongo sikoyo bamama batelemi lisusu bango moko na bana na bango mina kokamwa lisusu na tango oyo bana mususu na tango ya le 8 mars yo na mona kilobi awa basusu balati ba pantalo na comprendre te bazo mona likambo ya le 8 wana lokola eloko moko ya bongo na bongo nzoka nde ezalaki likambo munene lokola mama félicité alobi yango wana ba mama na koyeba na kotala soki te tomoni bana ndenge wana esengeli to piti akabango na temps po baye baka valeur na bango euta wapi ya bana basi surtout ya biso yango wana na pisi ba mama merci mingi ya koloba lisusu akobakisa ezalite na suki wana ya solo mama Benedict soki na sengi ba pesa o micro po bino bakeli mibeko
yambo penza soko ko tangela biso to ko talisa na ba mama to na ba bazali ko landa biso thème oyo ba mama ba poni oyo ponami pona ba mama na mbula oyo na yebite soko ko maki quelque part ou bien soko ko yebisa biso ango. Bon, merci Maman Jetou. Na coupé sanga maloba mingi. Na pesina nous merci isusu na Maman félicité. Pour na thème na biso tozanango tokende international toko na ko aborder pe thème na biso national. Pour thème pour un monde digital inclusif innové des technologies pour égalité des sexes. Pour les thèmes nationaux ezali thème national numérique, la paix et autonomisation des femmes et des filles. Merci Maman Jetou. Na tribunal pour enfants, biso tozali. Na mboka na biso zoka tribunal, gouvernement. Vraiment, ezo sala biso pasi maman. Numérique, il y a ni tout ça thème na biso. Il y a ba jeune fille si éducation. Nga naza na tribunal pour enfants. Eza pasi. Biso baboti toza baboti biso nyonso tu mais baboti baza na part responsabilité na bango na gouvernement tolobi sur le plan numérique il y a solo gouvernement na biso akoki ko tient en place politique publique akoki ko tient ngo na bekole na R2C mobimba. Parce que biso toza lokola sima. Tala na internet et c'est comme évoluer na mboka bapaya. Tandis que na mboka na biso toza na retard. Tant toza ki na Covid bomona ki to baba na bekol ba singaki. Ba enseignant, ba professeur ba singaki ke ba biso surtout toza ki ba parents ba zaki na bandako. Et ça ki ka service mu toza ki ko travailler. Basengaki ke biso bana na biso ba travailler en ligne mais ceux qui otali lelo ceux qui gouvernement akoki ko salisa biso technologie na biso ezala plus avancée parce que bana na biso ba kota na système numérique si internet et kozala kitoko mingi. Ça c'est de 1 de 2 ba parents baza ba irresponsable tala koluna ndenge komi. Tala, ndenge na ebiso maman na tiki na bureau nanga, il y a une petite fillette. Parent na ye a botiye a lobi a bengani a keke uluka maman na ye. Ba eko tiki na tribunal pour enfants. Ceux qui ont tali parents moko moi na moko na ngirengiri. Moi na 13 ans, na garçon moko a 17 ans. Moi na wana akiminda ku chaque jour akenda ka école. Mais moi na kota ka classe te. Un garçon de 17 ans ba on a ba mineur, ba ebi na ko kimisa yendako. Ba kimisa yendako ba ke ko trouver bango wapi na hôtel. Biso ba parents eloko ni toko sala. To sensibiliser net ba lobi basi na uti komona basi wana ba bundaki de 1857. Ce sont 129 femmes au ba bundaki et pour les loba koma ba bomaki bango. Ndenge mama félicita uti koloba. Bazaki capable te mais basi wana ba bundaki quelque soit ba bomi bango na 1910 ndenge mama félicita lobi. Il est là et ça joue à réflexion tozo comme numéro bango. Pour nanini parce que banana ba loba basi wana babaki iyo. Ceux qui biso na mama jetu biso nyonso to telemi lelo to bito kende de la femme pour na bana na biso avenir lelo ya lobi eza ba jeune hein mais kulu ne commis terrible chaque jour ngana na signaka bana na bakenda na prison de na vanja ba benga bana ba chaque jour ezaka ko violer ba côté ba kati ba papa machette donc toza na part à responsabilité ngana ko zonga mama jetu na moment oyo eza mwana biso de la femme et lokoni biso tokoki ko sa ceux qui to sangisi makanisi biso nyonso na mama jetu biso nyonso basi to telemi ya retrouvailles ceux qui to lobi to ça la ba action ni tokoki ko sa c'est ça moment moi de la femme tokoki ko proposer maman féliciter na maman et lokoni tokoki ko ça là parce que to diminuer tôt il y a insécurité en tant que biso la parent il y a toujours moyen tokoki ko ça la mémo tokoki ko ni tout ça. Donc, ça les mêmes ensemble. Na maman j'ai tout na maman fait c'est bison nyonso. Tobi iyo toke ko mona ba konzi. Le 8 mars lobby e kozalani to boy no lobby tokoki ko sani pour des changements ezala. To ki ministre il y a intérieur, ministre sortant a outi ko démissionner ministre Tenge.
ministre il entra à l'objet que y cette fois-ci à Kozala à Rosala à kokende vers la population biso pe maman j'ai tout na évité donc on toko kosala pendant que tu as une réflexion toko kosala nini maman j'ai tout exception maman félicité et le koni toko kosala so toko kosala memo to kende vers ba konsi ba yo kabiso le koni il faut donc proposer. Merci maman j'ai tout. Merci. Merci. Maman félicité. Maman atangeli biso ba français o ya lobby kuna ya bateme wana. En tout cas nga ta moko na comprendre te. Biso to comprendre ba français wana bilai wana. Biso to zana biso ana masolo pe mabina. Est-ce que tu comprends non? Bongo soki biso ba toza to comprendre te. Mama wa azolanda biso kuna na suka ya mboka kuna o sala boya. Est-ce qu'à comprendre que o numérique o digital yoka muto bete biso bisola ba mama esika ba bandaka bitumba. Yebisa biso teme wana ya bino wana. Et le po biso ba français to ebité. Oki biso atozolo ba masolo pe mabina toko so na lingala. Soso lisana ba mama teme wana eningi koloba penza nini ata soki mama Benedita sa flasher biso a koti biso déjà na kati ya moi ambiance eza poto zo ba idée ndenge ni to kokumba masolo mabiso ya lelo oyebisi biso nanu teme wana elobi nini et tango basimbi teme wana eza makambo yo to salelaka déjà bana na biso si ba koti pe ba avancer pe makasi par rapport na biso mais est-ce que ba avancer ezali soki ezali ndenge ni tokoki susu kotia loboko po omoni eza lokola ba troupeau te il faut ko kende na bango o canaliser o lakisa bango nzela kasi yambo il faut yebisa biso elobi ponga ba français wana Pardon. Merci beaucoup maman Jetou. Ndenge maman Bénédicte auti koloba. Toko kolobela numérique te sans que to zonga lisusu na historique ya numérique yango. So to bito zonga na historique ya numérique to komona ke numérique et outil kaka na électronique et outil na calculatrice. Na calculatrice. Et outil ordinateur et outil musique na calculatrice. Et puis soko tali parmi ba oyo ba sala ba calculatrice komona ke basi bazana kati. Maman Ada, nous saluons aussi sa mémoire. Ye azalaki mwasi basi o bazali kosala na NASA. NASA wana ezali lokola bato batindika ba satellite pona koloba na lingala mpo munyosa comprendre o batindika ba satellite kuna bakendaka na ba astronaute tout ça. Ba oyo babanda déjà dans ba pays occidentaux. Bango bazalaki na basi plus d'une centaine de femmes au bazali kosala bazalaki ko calculer ba kilométrage ya ba satellite ya ba fusée ozali ko mata bongo basi wana basalaka ke bazalaka bakomaka donc moi si moko na Ada akomaka programmeuse ya liboso numéro 1 na monde ya informatique toko kolobela vraiment numérique te sans que to tenir compte ya basi wana na koko tanga kaka moko wana bongo numérique eza nini. Numérique ezali kaka contact ya machine na mutu. Ndeto komi kosela lelo ba ordinateur, ba tablette, tozo sela ba téléphone digital ou smartphone. Soki ozanango, tant bazolo ba na sur le plan international thème na ba baza ko évoquer digital inclus donc un monde digital inclusif. C'est-à-dire tozo longwana analogie na sira tabino awa na RTNC bozana des programmes wana des systèmes bolongwe na analogie ezalaki télévision yomoko oyebi ba chaîne ni esengeli otia pe na kalezalaki ba chaîne mingi te tozaki na RTNC 1 2 tozaki na antenne A tout ça mais chemin faisant to na mikolo tango mizoleka to basculer malamoko to koti na numérique. Pourquoi? Parce que numérique yangwana ezali ko rendre mokili comme le quoi lopangu moko olingo koto eba makambo ezole kan États-Unis kaka na minute na téléphone na yo oso koti pe oyebi pe ezana ba domaine nyonso domaine technologique domaine agriculture domaine ya enseignement bongo lelo sikoyo gouvernement na biso à travers ministère ya genre femme genre et enfant ye amekaki kotala nini oyo kokozala na litomba pona thème wana eza na mokili momba bongo biso na niveau na biso to meka un peu ko adapter ango na monde na biso aye kotala contexte ya paix parce que tozali na guerre ti siko na est aye kotala égalité des sexes aye komona ke awa
problème moko ezali basi oyo bazali koluka kokota na kati ya domaine technologique oyo baza ko innover baza de plus en plus étouffé tout ça. Alors na cadre ya komeka kosangisa maele na mokili nde yango na biso nyonso photo basculer to longwe na monde matériel to koti na monde immatériel. En fait nde toza même na ndenge boza na télévision média tozo mona ke mbala mususu to totali décor oyo mais bomona la releka na TV eza décor oyo te eza décor mususu o bazo benga plateau virtuel eza kaka numérique. Bongo siko so to lobike to kende na système ya kala tozali na retard yango wana na mokili nyonso tozotala esengeli to s'adapter o balobaka to même soki ba moyens na mingi te mais na kati émission na biso tokolobela yango wana tokolobela par rapport ya thème oyo tokolobela ba force tokolobela ba faiblesse tokolobela ba opportunité pe tokolobela ba menace par rapport ya ndenge mboka na biso na culture na biso po to protéger yango to conserver yango esengeli tondimi tezali makanti masika innovation développement parce que tout le numérique c'est ça que tout le développement. Plus le monde avance, plus le monde se développe, plus il y a innovation, plus bah tu peux faut pas s'adapter dans le monde mais sans qu'on toucher la valeur na biso oyo africaine. Nde moi muke nazaki nango yango. Maman Véro. Tokoti bongo na mondo balobi liboso zaki tovandi boye TV il faut te moke fina bouton kuna. Mususu komi il faut na vandi awa na fini télécommande na musika ali TV sali. Mususu komi balobi at courant ezala te TV zali ko sala. Bino koto bolobi planification familiale. Kobota na bwanya. Makambo ya numérique toko tsango kuna bino na planification. Bozui yango boni. Bon. Merci mingi pour nous faire maloba. Makambo ya planification familiale toko bota na bwanya. Yango penza na numérique eza penza te. Alors qu'il faut beaucoup ta. Pote na kati maloba mama na kopesa yo. Oui. Pote lelo mama mususu akoyi koya na hôpital te. Akoyi koya esika yo ozate. Allô ma Véro. Ah na lalite mais na moni boye. Te maje tu kota na site moko boye. Kota na adresse oyo. Nyonso okomona ba expliquer kuna pongai na olamba na obalusa na fufu na makolo moyena expliquer ezate mais kota kuna okomona tokoba. Bon, effectivement ezandenge wana. Pe tozwaka ba appel po to pesa pe ba numéro na biso pa ya ba cliente na biso. Appel wana ozobenga na koni to na téléphone. Na téléphone. Kasi eza numérique to eza digital. Numérique pe ezali na kati ya planification familiale. Au fait planification familiale ezosunga mabota. Ya solo. Yango ezosunga mabota pona ko planifier. Ko planifier lingi koloba na lingala ça peut moi pauvre na ebite bomingi balo espace ou bien ko pemisa ko bota. Ko pemisa. Ezal ese yango pona yango na ko pesa ba avantage nango. Ba avantage nango mingi ezali na kati epa ya mama, ezali epa ya mwana, ezali pe epa ya papa. Avantage ya ko planifier. Soki libota ezui décision pona ko planifier ko bota ezala ka esengo. Eza ko épanouir nanu pa papa dépense. Ezoko sala ete papa a économisaka mbongo. Que chaque mois et chaque année il faut after la maternité les etier bana ko supporter ba bébé wana bazobota balandani papa vraiment azozala penza épanoui te pe économie pe kozala mingi na ndako te epai ya mama mpo nazokende mwa lombango mpo yo moko oyebi makambo ya télévision tozali na nsima ngonga badetail eza nango ebele mpona kotrouve biso na kati ya rbm ndenge mama félicité autaki kopesa définition. Au fait, biso tozali
retrouvaille bana membre pour le développement. Na kati na biso ezali kaka te toyelaka mabina tobinaka mutu nyonso mama nyonso abinaka me tozali ya biso nyonso mutu na mutu aza na niveau na ye aza mpe na makambo ne asalaka nakanisi bomoni baninga nyonso to base présente awa siko epai ya mama epesaka avantage nini eza kosala ete mama azala na nzoto makasi matrice ya mama esala nini epema mbula mwana mama sante na ye kozala susu malamu te ekoki mpe komema mama na liwa muke ake kobota matrice evimbi muke ake kobota ekoki mpe komema ye na liwa donc ezokosunga mama mpe agarantir sante na ye azala mpe ngebungebu mpona koboya mpe papa azala mwa miso paipai ekokomisa mpe mubange noki epai ya mwana avantage nango ezali ete bana soki mpe bazali mingi te na ndako esalaka bana bavanda mpe bien bazala à l'aise donc bapara bayeba kotangisa bango mpe bien bazala na bakendaka mpe kelasi ezala te bakelasi oyo esalaka keno oyo bamikolo nanu bakotanga baleki bino bofandi nanu wana bakotanga numérique r nini na digital ozomona ke ekoma mpe batelekomande oyo ndenge olobi wana ekomi ya kowelela oyo asimba oyo abalwa boye oyo natya desanime oyo ozongisa koto oyo osala boye moni ke no ndako ekozala le mosusu na nini te bana mosusu mpe bakotaka na susi soki mpe bazali mingi na kati ya libota okomona bitumba wana bana mosusu mpe bakotaka na basusi sikoyo na planification familiale awa ezali baméthode tozala baméthode ebele me na bongo ndenge biso tozali na plateau nde toye mpo na journée ya lelo ngai na kolobela kaka 3 méthode oyo ezali méthode naturelle baméthode nyonso oyo existaka na oyo nakoloba nyonso ezali malamu mpo ete mama autilize yango na sécurité donc na bonsomi sécurité nayebi te na lingala librement wana obika na français libre okeka na français wapi mama français na bokebi na bokebi nyonso toza na méthode oyo tozobenga mama méthode wana ezali donc méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée yango esalaka ke mama aza komelisa mwana kaka libele akopesa mwana eloko mosusu te donc ti 6 mois nano après akokontinue komelisa mwana libele mpo bamama mosusu bazalaka soki mai te ti 6 mois na moyo ezaka na Kinshasa esa eloko te biso nde tokaniselaka bana esala eloko te ngai mwa bakoko na nga mingi tosalelaka yango esala eloko te posa mai ezalaka ya mikolo yango sikoyo ezali ete meme bamama ya kala bakoko ya kala bakoko na biso bazalaki komelisa bana komona mwana koli mwana aovanda ntina ebonga azwi ebonga apesi ovanda po pese donc méthode bazalaka mayele nde bakomiaka te soki bakomelaka biso mpe elingi ezala mpe malamu bazaka koplanifie bongo kaka libele ne wana mama mpe moya soki kaka mwana alongwe libele nde azwise wana méthode oyo ya liboso yango wana oyo nazolobela lelo nazoloba likolo mpo ezali mpo na ngonga toza na méthode mosusu d'auto observation mama ye moko amitalaka température na ye na nzoto donc na vulve na ye kuna akoyeba kosoto observe baperiode na ye ya malamu na ya mabe epuis mpe toza na méthode mosusu ya collier du cycle méthode wana na ye na yango awa po parmi les 3 méthodes baméthode nyonso nalobi yango eza ya komonana te mais collier du cycle yango oyo nakanisi bamama mingi tobengaka yango mayaka mais perle nyonso ezali ato liyaka nyonso ezali awa ezali na définition nango mais na couleur nango eza mpe na définition nango mais mpo na lelo so tokoti na badéfinition tokende mwa mosika mibali likolo tomoni ya pembe tomoni ya chocolat mpo awa toza mpo na développement
mama mosusu akozwa libaku kaka tali alobi nalandaki na bana membre pour le développement tala nakangi boye tolobi eza etelo te toye koyekola mayema leka mayema koleka na mayema azali koleka nde oyo explike biso ata la lombango toyeba ya pembe elobi nini ya chocolat elobi nini ya rouge elobi nini. Bon, merci beaucoup maman. Ndenge olobi na expliquer mbangu. Collier du cycle yango ezali méthode moko fixe ya date moko fixe. Mais mingi ba mama o basala la méthode ya collier du cycle o ya mayaka. Bazali ba mama oyo bazali na cycle menstruel. Il y a 26 jours ou bien 32 jours. Bango nde bako utiliser collier oyo facilement et puis pe ekoko bungisa ete pona kozwa zemi. Toza pe na nini na ano ezali awa na soki na oya rouge ya rouge ezali jour mama a réglé nde abendi ano na ye atie en toute sécurité akozwa yango alingi yango bien abombi yango na moto ambetu pona kobanga abombi yango na esika moko ke bakoko manipule yango te ate epai ya papa ata epai ya bana ye azotalaka ano na ye sikoyo periode oyo nyonso elandi yango ya shokola oyo eza periode na ye periode oyo yango nde periode ye azali na likolo to na se. Voilà. Sikoyo mayaka oyo ya pembe oyo nde ezali periode ya mabe. Mama akoko sangana na papa te. Sikoyo tozali na liyaka mususu awa ezali ya mwindu. Wana nde pona batu ya cycle ya 26 jours. Donc soki ye asali tout au plus soto tangi mayaka ya pembe oyo ezalaka 14. 12 ou bien 14 si je ne me trompe pas. Mais tanga yo elongo po mutu muso ko mona boy asombi mais il faut yeba ezali mayaka boni. Botoko tanga la mona ezali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. OK. Voilà. 12 jours oyo après règle maman koko sala susu akoko sangana na papa te. Po période oyo ezali période ya mabe. Et puis, moto a cycle à 26 jours. Soki tokomi tina nini aliyaka o totangi lisusu akobanda kosala rapport nani kosangana na papa na 13e jour. Après 12 jours. Après 12 jours. Yango pe esala ete période yango oyo ndenge nalobaki dopte auto observation wana. Yango ya nini ba perle ya pembe. Et puis na maman ya 26 jours soki akomi awa ako régler. Akomi na maya voilà akomi na suba période na ye. Na 26 jours. Siko oyo nyonso oyo pona ye eza nango na problème te. Mais maman ya 32 jours ye akoya ti awa. 32e jour na ye nde mukolo yango oyo tomoni liyaka ya rouge. Mais etambolaka mingi na calendrier. Calendrier ezalaka mingi na kati ya nini awa tomoni ezali kati na 2022. Mais oya 2023 pe ezali nanu tozu yango te. Mais nde ba méthode na ye nango nanu. Et puis pe ba définition wana tozali pe baninga bazali mwa mingi awa pe o tosala na bango pe misala oyo bazali mwa esika olengo mususu ngana kokai koloba te moninga mususu akoki ko compléter pona nini boye ba ete tango bomona biso na télévision toyaka kaka pona kobina te mais tozali pe bato oyo toteyaka ba mama tosalaka pe misala na biso oyo ezo sala ke to développer pe mboka. Merci beaucoup. Mama Véron matondo mingi na yo naningi opesa micro na yo na mama alandi yo. Toyoki mate ya biso banso. Mate ya wana ezali po ankota isa biso te.
tobota lokwa banyama te poso toboti lokwa banyama tokokamba mosusu koleisa bango ndenge esengeli te tokopesa charge na mama Benedite akoma ata soka ye na ye émission boye singeleli yaka kokata likambo awa okoto bakati boye okoto ayibi boye okoto asali boye tokokoma kuna soki tozangi koyoka maye mama Vero auti koloba na biso eyali bongo te mama eza bongo ya solo yo kobakisa nini bandeko boboto ndeko nga na bakisi na exemple na nga moko oyo nyonso mama Vero alobi ngai na marchaka na sikoyo na veuve bana na nga nyonso naza na mwana na bota après une année te bana na nga bazaka 5 ans 4 ans mpo nazali kotambola toujours na kolanda mibeko oyo mama Vero alobi wana bazali koteya biso lere tozobota donc eza kitoko mpe eza malamu mpo ntango nazwi zemi na ngai yaya nakoki kokende nde biso ozali mobali na ngai ki ambassadeur nake mboka mosusu naza na ngai na bato te natiki yaya ngai abi regarde le bébé j'arrive nakimi mbangu nake mpe na zandu nasomi biloko na ye mbangu na ye kokuta yaya na bebe na ye mpo na 4 ans wana avandi azota mpo nalandaki mibeko oyo donc nasepeli nango nde mama Vero alobi bamama mpe ya lelo oyo balanda mibeko wana eza malamu yo omona bafaseur mosusu wana kobota eleki mingi moya kolesa bango eza te bakuluna wana kobota eleki mingi après une année mwana après 6 mois mwana sikoyo bana wana kolesa bango ndenge nini okobokola bango ndenge nini ale bana babimi na balabala bakomi na bango bafaseur après faseur azozwa eloko te akomi kuluna amoni papa azoleka na sac na ye ka amoni mama azoleka na sac na ye ka mpo na nini après 6 mois mwana après une année mwana bana baleki ebele okobokola bango ndenge nini likambo oyo bakotisi biso ya digital tozokende nango wapi estce tozali deja na kati so toza na kati tokomi nango na niveau nini bango bapesaki mwa makanisi deja na ete soko olandaki mpona bango biso nyonso na basi na mibali makolo eza na kati bana na biso tozobota oza na bana oza na bakoko oza na bana bazali nzinga biso nyonso tosimbi deja telefone na maboko nakanisa yo na ngai makambo eza na telefone oyo ya yo moko simbi mingi oyebi te nga na simba bo nazoluka torche na telefone na ngai moko nazoluka esika torche eza nazomona te ya mokie moko boye soki 3 ans mais c'est ici non tu ne vois pas tokoti na numérique te tokoti na digital te tokoti sikoyo biso moto lobi bana android yo ozo gérer bango lolenge kani. Merci mama ndenge olobi wana opesa exemple moko boye batelefone nango biso tozosimba tosi tokoti nango mpo na banani na bana wana ngai aza na koko na ngai ya 4 ans ngai nayebaka na ngai eloko te ma Vero tobi toloba apesi ngai banimero anga bitika komaka na papier na omemela yango bato na ngai baza kuna bakende bakokotisela ngai nyonso ba WhatsApp wana soki ebebi bango mo mutu basalaka yango bana basi bakoti nango me baisi biso nyonso tokota na biso nyonso mpe tokomi neti ngai nayekolaka klase epa na bango ngai antuka natangaka na ngai epa bakoko na ngai na bana na ngai natangaka epa na bango ma meme attends tu veux quoi ngai bitika ngai na WhatsApp sikoyo na kosala ndenge nini lobi attends ye moko papa tu vois ngai merci papa télévision na nga chambre na okoka te neti mbula wana enokaki mokolo kuna nakobundabunda otanga ye ngabi mike tokosala ndenge nini na télévision ya chambre biso mbale tozalaka meme yo mpo kamusaka bato ntango asimbika tie singa fini boazonsiatie meme viens ntango na ye nakuti yango esali tosi tokoti abi meme soko omoni te finaka ufinia omone kusala tosi tokoti te mama ya solo
masolo mpe mabina epai wapi toyaka koyekola mahema leka mahema koleka mpe mahema azali koleka numérique oyo na digital mama félicité na mama Bénédicte batangeli biso awa ekoboma biso to ekobongisa biso tozali kokoba na kati na masolo kasi tozonga nano na mabina oyo Jacques Vango abongiseli biso na nsima tokobi. Na papa suka seliwa o mama basilisa se maloba ezali etina ya nzambe aye mama o mama ayo mama o mama mbula sambo ya libala mama yeye ovandinga na papa mama yeye babuya beleki mama yeye papa na ngai ya bino ya biso baso mama yeye oh papa likamo yanga na papa suka seliwa o mama basilisa se maloba ezali etinga ya nzambe aye mama o mama ayo mama o mama likambo ndakwa moto mama yeye otikaka kokoto mama yeye otika bilombalomba mama otika bakutukulu mama yeye libala na ngai epanda bomwana natosaka papa mama yeye o papa likamo yanga na papa suka seliwa o mama basilisa se maloba ezali etinga ya nzambe aye mama o mama ayo mama o mama mama na ngai nzela ya rayo oyo kopema te Jacques Vango matondo mingi na yo wana biso tozali kokoba na kati ya masolo pe mabina tozali bongo kosolula na tina o Itali tem bapesaki biso pe ba mama bazali ko beta bongo masolo ya développement po biso awa toyaka penda na kati na etelo epai wapi toyaka koyekola yango na kosenga kana bino tango yinso bino batu bozwa mikona na ngomba Brazzaville na ngomba Kinshasa a bozali kolanda ba mama ya bana membre pour le développement retrouver bana membre pour le développement boti ya bongo matoi
pe boyokola na kati na etelo oyo tokopesa micro na mama orapelinga mama Arlette tanga lobi Arlette na okazaka jeune fille moi à 18 ans donc azan à 20 ans yenda kabola kiango c'est que utake pa na après kiti poso babi Arlette na moi la jeune fille à 20 ans jeune fille à 22 ans donc yenda kabola comme Arlette mama Arlette toza na kati ya kobeta masolo ya développement ba mama o mibale baza malamu to ba isi biso likambo ya digital na numérique mama Bénédicte na mama Félicité numérique na bango wana digital na baoloba to kota wana oyebi bato baonde kozwa ba pourcentage 70 ba misu bakomi na 50 po era kotanga ekomi na libota oyeboye lisolo ezate na libota oyo atie makolo likolo boye banda azalaki atie bekute oyo atie boye banda azalaki otuni mena ndako bato baza to baza te outi mosala oye okoti na ndako okoti ti na chambre obimi okoti na cuisine obimi tu étais là après 30 minutes ou 45 minutes téléphone mais basengi nga na yo tolakisa bana nga na yo lokola mama balobi tokota na kati ya likambo wana oyo esali telefone technologie po tozolobela ngo ka telefone te makambo eza ebele même caméra wana eza na likambo ya technologie boye me nga na oyo tolingi tosimba point oyo eyeli liboso ya yo na ngai eza malamu eza mabe tokota ngo tokokota ngo lolenge kani oza na bana na ndako tokomi so lelo lie Thomson bakalingi bien lobe ko lia ngo eziki po moto aza na kati ya WhatsApp aza na kati ya TikTok maloba mboka yo. Merci mi mama jetu pona malobo pesi ngai bana biso ya sikoyo ka lolenge wana miso na telefone otikelaki nzungu yo za na zandu biloko makala bongo te bana ya lelo balanda bizele ya biso mama na bango biso tozali kotosa tozali koyoko bapara bazali koloba na biso ndenge mama Eugénie alobi wana liboso na kozonga no na sima kobota na bwanya toza koteya pe bango babota na bwanya batika bibota bota vie ekomi pasi mokili eza esu na ndenge ya kala te nde tozali kolia na tongo militi na midiole na pokoli eza esu bongo te bana bayoka biso bapara tango bana bakoyoka biso ndenge biso etamboli na biso totambolaki mokili ekozala malamu batika kokota na ba WhatsApp wana WhatsApp eza na makambo ebele mais eza tango na bango ti eza na bango ti baza kokota nango me eza eya tango na bango na yoki me makambo bakokende kokota kuna ya ndenge na ndenge bakuta makambo ebele ba science makambo ebele bakolakisa bango eza malamu te mpona nga namonaki toteya nde bana tozala makasi na koteya bana mpe na losambo tokotisa bango na balosambo ndenge toza kosambela totiaka bango na kati ya losambo mona mokili ekobongwa bandeko boboboto toa mpe na nsima ya ngonga ya solo mama Bénédicte mama alobi tobota na bwanya wana tokangi me baoyo esi tobotaki na bwanya nde bango wana bazopesa pasi sikoyo baoyo esi tobotaki na bwanya basimbi telefone baoyo esi tobotaki na bwanya bazotala novelas baoyo esi tobotaki na bwanya baotala piwi yo kovanda olobi te eza dessin animé mais eza na badessin animé soko otali opekisi mwana olobi oyo kotala lisu te nyonso ya mabe bazwi bakotisi yango na dessin animé oyo biso okoki kozala ozosukola no bilamba olobi baotala na bango dessin animé so batia ata kokumba oyo oboyi olobi te bolanda te bota ya mindele wana dessin animé awa pe batindi biso babi tokota na numérique tokota na digital pour na développement na biso ozo yamba bango kuna akimaki ndako asali boye ebele ya makambo bazomona kaka na kati ya telefone na kati ya television na kati ya numérique oyo biso na yo tolingi tokota pe tomema bango okoki kokabula mayele ndenge nini tokosala po tobi awa toye na etelo
ezali nano mabe to malamu yango likambo yango koyela biso ndenge basengi biso yango boye. Merci maman Jeto na ndenge uti kopesanga lisusu maloba ya solo maloba uti kopesanga mama lobi kobota na bwanya. Dede mama lobi olobi ba dessin animé na bana numérique na biso aussi koloba ke bana ba koti na numérique ya dessin animé bana baza tout le temps na télévision pam 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 ya solo tozonga na baboti biso nyonso toza baboti baboti na biso bazali komema biso tata na mama na kati na ndako ezalaki na bana bakutani eza bana bauti classe bana baye bavandi bapemi ezalaki degon mwana kouta na degon mwana ntango nyonso azopase temps na ye na kati na kelasi akorepondre degon na ye bake kozwa mwana baye na kati na ndako mwana ye na kati na ndako apemi soki azwaki temps déjeuner te mwana akolia ake kose repose soki awuti kopema mwana asali devoir na ye mwana aza na temps mingi te kokutana na baninga mosusu kosakana na bango. Biso baboti moboti il faut zwa kozala moboti ya solo kozwa ba responsabilité na yo, c'est-à-dire oza moboti moko teke ngasi na botaki esili ndenge mama alobi na boti na bwanya metango yo boti na bwanya otiki nani oboti na bwanya esili mama alobi ke kobota na bwanya c'est-à-dire kobota bana moke il faut kotala mwana no azolala na ba condition nini mwana na yo azolia na ba condition nini moboti il faut kotangisa mwana na école kosala effort kotangisa mwana na école moko ya kitoko pona ni kotangisa mwana na école ya kitoko boti mwana na bwanya koluka pe mwana wana atanga na bwanya soki azali kotanga na école moko eza répité mwana wana akozwa baninga na ezinga na école wana mwana wana azokola na baninga na ye anniversaire feti mwana wana aza na tani ya kozwa bakamaradi libanda te eloko nyo ezobebisa bana mama alobi dessin animé mama alobi télévision mais moboti ozali wana mpona koveye na mwana yo obotika na bwanya te mwa opesi na bwanya esili mbongo éducation ya mwana mbongo suivi ya mwana mwana aza na suivi te otiki mwana na balabala otiki na quartier otiki na bakamarade il faut kotala entourage mwana wana soki atangi na baekole ya kitoko tozomona babato mosusu bakomba ministre badepute baparent ne batekaki makala batekaki matembele mais bana lelo bakomi bato na société il faut kolinga bana en plus mama jetu eloko eza pasi makasi divorce manje tout divorce eza matata ngai nasepelaka te moto asala divorce soki omoni conséquence eza na bano babimi na balabala bana nyonso tu baza mandoki te bana nyonso tu baza mabe te mama jetu misala tosala eza cause ya divorce cause ya divorce wana soki esalami bana baza exposé papa aza faible papa okende kobala mbongo bana wana bakokoma bandoki ti mama wana akolinga bana wana te okomona différence ekozala akolinga bana na bana wana bakokoma bandoki yango mama mosusu soki mobali aboyi atambolaka na bana mama atikaka bana te soki likambo ezali mama tala nano toyebi ke bapapa baza makambo na bango mais tala nano mama tango yo omoni mwana yo na dessin animé eloko nini kosala mwana 20h mwana efa kende olala mwana sukoli 20h mwana kende kolala seli devoir ne kende kolala yo mama oza wana autorité parentale eza wapi zala autorité zala na autorité parentale c'est-à-dire oza parent mwana no awuti classe nde na lobi boye ozwi mwana na classe asukoli apemi aseli devoir ake kolala mwana 20h ata ozo contrôler dessin animé ni mwana zotala nini mwana zotala okati ye obotoli ye télécom eza ba parents mosusu ya mama jeto bana batala ka télévision samedi oui ba parents mosusu bana batala ka télévision samedi azana droit kota télévision te même les téléphones moi eza petite fillette nanga soka koti na téléphone maintenant il a ça soka koti na téléphone
banda koti donc ayebi na ba mikolo bazoya. Donc c'est-à-dire biso ba parents toza na part ya responsabilité makasi. Pour moi na bonga, yo moko parent. Soko ni mwana beba, yo moko parent. Ndaki se mo anza biso bando mema biso botoke na prière. Donc eloko na ko senga maman Jetu ndenga lobi pour na ko décourager les mal, c'est-à-dire ko talisa mwana. Mwana il faut tala milliers ni nango mwana so kutoyer et ça très important. Bakulu na mususu o eza milliers mutemeni bango. Moninga na ye azabo amelara diamba zo ke kuna bana bakomi na babombe, baba komi na badiamba, ba parents mususu ba ko tika bana ba maman Jetu. Alobi mwana wa yibaka mbongo, mwana amela bombe ayoka te. Aye ko tika biso ye. Mwana na ke prison. Tant mwana ke prison après 2 semaines aye susu. Na kokite ba ye ko bimisa ye. Afuti susu mbongo hein. Na tribunal pour enfants il y a pas tout est gratuit. Afuti susu mbongo. Donc pour dire que bana pe bazo be bana l'église hein. Bana pe bazo be bana l'église ba parents. Tant yo kena mwana tika mwana na yo na église. OK ozu mwana na yo. Na ba couple na biso na ba paroisse bana mususu bazo beba. Donc parents ndenge ça wana OK kotika mwana yo confiance na yaya confiance na nini tout ça. Yo moko za na regard na mwana na yo. Pour mwana na yo azwa ba camarade ya mabete. Surtout ceux qui mwana se akoti na nzela wana. Pona ko bimisa ezali passe. Ne mama lobi ko espacer ni tout ça na boanya. Na boanya kitoko. Boanya ono boti na boanya. Otikeli nzela Kolisa pe na boanya. Kolisa na boanya. Merci maman ngai. Merci. Merci. C'est ça maman félicité. Maman félicité. Pour un monde digital, il y a des avancées où jusque-là tozana nous nasé au bas de l'échelle. Ce qui va avancer zalo yebisi biso. Digital ana ba yeli biso litomba lango ezali nini. Surtout na domaine ya éducation. Tokolobelaka na domaine éducation pour tozali baboti biso nyonso ndenge tozali awa. Matondi mingi maman Jetu na koloba pour un monde digital et inclusif. Wana tozotala mingi développement ya planète Terre. Donc bazui monde entier balobi biso nyonso to basculer na numérique oyo ezala digital na kasi parce que tant olobi soko vandi ota télé ou fini karaboui. Ndé yango digital parce que aujourd'hui utiliser misapi. Alors na makambo etali ba avancer topé ba menace mais to banana na ba avancer. Ba avancer ezali makasi pourquoi parce que biso ndenge toza boye d'abord République démocratique du Congo ezali ko participer makasi na développement ya monde numérique pour nkitana biso pe mikolo mikoya monde entier ekotala miso na bango kaka na RDC pona nini parce que tozana ba matière oyo tozo découvrir oyo bato mokili bato maele ya mokili baza ko découvrir na kati ya bankitana biso oto bengi lithium lithium wana biso ko kota na kata digital voilà lithium wana eko permettre que lobi lokola tozobo ya pollution ya environnement to wana susko utiliser mituka oyo eko sala na carburant to na mazout te to ko banda suko sala la mituka oyo eko sala na batterie bongo batterie wana eko banda ko sala kaka na lithium ya RDC bongo kita wana ezali bipai mususu te na mokili nzamba asiango kaka na RDC lokola nyama oto bengi okapi alors kaka sur le plan ya ba avancé lelo tozali komona bana na biso bazali na kati na bitelo babandi pe ko innover non seulement bana mais tozali pe komona parmi basi mama Thérèse oya sali biso robot roulage yepe azali mama eza ba avancé significatif parce que ezali ko réduire coût ya ba paiement ya ba travailleurs donc au lieu que totia mutuana tokokipe kotia kaka machine ya pamba eza ko réguler circulation eza ba avancer muso ezali nini ndenge tozalaki kala esengeli kaka cameraman aya ozosala activité cameraman aya sur place lelo kana téléphone na yo ozio moko ba image pour otindelie na téléphone
adiffuser yango. On a baby sili Caleb musala non ko die. On a baby sili musala pourquoi? Parce que papa Caleb yé musala ya zo sa na antenne. Ndebo komona soki antenne ezali te moyen to émettre ba image na satellite ko zala te po esengeli zala kaka na caméra soki eza na chaîne de télévision. Alors si le plan des médias et quand ici biso pena ozana ndako na yo tozomwa mikolo na ba TikTok ba mama ebele na ba papa ba commencer à mbongo na ba image à TikTok et comme commerce. Deuxième idée muso ezali okomona muto azaki na boutique na ye mais aza ko futela ndako mukanda ya l'état tout ça mais lelo comme vente en ligne ozana biloko na yo kangi ba photo o larguer na ba groupe o larguer na YouTube wana ezali ba avantage ya numérique. Ezali kaka pe bongote to kompe komona ngo même na domaine éducation c'est-à-dire tozali ko kota na kati ya monde ya numérique pour na nini soko za na kati te moyo zala à la page c'est-à-dire to standardiser éducation na biso. Deuxièmement na kota na ba faiblesse déjà aussi bo énumérer ngo déjà awa na moni sus na eloko na ko bakisate mais sur le plan de l'éducation ce to bito tala o ba bengi na pédagogie éducation comparée tozozo éducation na biso ya kati tozozo éducation ya libanda éducation na biso ya kati zakini ba boti na biso pe baza ko tangisa biso ba koko na biso kaka pasi po ba komaka te soki ba komaka mais na yebite na ndimite soki programme national otoza na ngenge zaka ndengwana na ndimite parce que bazaka déjà na ba valeur morale déjà na tangu wana soto lobi l'éducation les autres ont mon éducation na ba angle belé éducation numérique éducation morale éducation donc ba éducation est belé mais sur le plan il y a ba menace tous mon que lelo est comme pas si po au chamwana na kati ya croisonnement passi eza pas si po au croisonner les sika mwana zo vendre pona nini akoki to kozala to kozala na moninga te mais na moninga na ye téléphone moninga na ye téléphone wana soki akoti amikangi na chambre azana besoin moninga te ape na besoin lisolo te c'est-à-dire sur le plan relation interpersonnelle et katani pona ni maman j'étais au tolo bango okota na salon papa vandi kuna na téléphone naye mwana ya liboso kuna na téléphone naye atima kolikolo atiti biloko na matoi esili na ndako kutu muso azolamba azopangisa ndako amoni message akati na kopangisa ye wana bandi. Deuxième menace, nakala toyebaka tant que dans un système y a analogie toutes les chaînes et zala qui kokozala contrôler na haute autorité des médias. Toyebaka likambo ya censure. Tout le monde a mabina ya bosoto te na TV. Tout le monde a bana balati biloko ya mikie te parce que tant baza ko projecter ango ba kondi bazali kotala ba papa na ba mama bazali kotala. Et puis, na kalezaka na ba image ezalaki ba film bazaki ko non admis au moins de 18 ans. Ezalaki moyen pour na l'état ya ko encadrer médias, pe ya ko structurer yango sur le plan éducationnel parce que esengeli médias sur le trois principes nango to pe mission na yango ezali non seulement ko divertir mais ezali pe ko éduquer, ko informer, pe ko former. Si ko tozomona ba mission ya média et longwe na nzela kaka à travers numérisation wana et longwe na ba mission na bango na mission na ngomisatu ya liboso ko former ya mibale ko informer ya misatu ko divertir là to basculer dans le monde numérique ba mission wana nyonso mibale ya likolo e longwe e kwei to tikali kaka na divertissement. Bongo siko tant to tika na divertissement c'est-à-dire l'état a sous na même mise totalité na gestion ya média wana ezali danger parmi ba danger nde yango tolobi tokotala mingi kosenga na bakonzi ya mboka ba meka kotala pour que ba encadrer réforme yango parce que eza réforme o balobi na biso to basculer mais natala ki na Chine bakangi ba application nyonso na kati ya téléphone ya bana o baza na moins de 18 ans. Donc moyen d'accéder na biloko bosoto ezate parce que biloko wana tout na raté c'est na permission te revendre ka bwe pour ebimi. Si ko na mwana oyo mwana lingi kozala nanu d'abord azala ali ko yeba nyonso. Azana na âge ya ko découvrir.
aza na âge ya ko aza na besoin amona ayekola ayeba mbala moko bongo numérique wana penza yeko poussa makasi pour que bana bakoka sikoyo koyeba nyonso pe ezala ouvert yango toye kosenga ke vraiment toza na besoin to garder ba valeur traditionnelle na biso ba valeur ancestrale na biso en tant que africaine sans koboya ko basculer na numérique hein toza na besoin to basculer mais toza na besoin l'état a encadrer réforme oyo de façon que bana oyo bakokoma lelo na ba téléphone to pe na numérique yango na maboko ba meka kozala na nzela malamu soki na bina zonga sima muke na makamama vera lobaki ya kobota na bwanya mais numérique est na kati parce que so babi numérique ezali ni calcul ezali nombre donc attendez tozaki na kala wana nde ba mama so ya kobota na bwanya bazali ko sani bazali ko calculer numérique yango wana sikoyo numérique oyo ezoya elongoli oyo ezali matériel et komisi yango immatériel kana musapia pamba ofini et kotisi na monde mususu yango wana esengeli to sengana ba boti ba encadrer bana na ndaku toko kosomba abonnement mais tala sikoyo numérique oui ça nous pousse encore plus à dépenser na kosomba abonnement na sombi méga na sombi unité mais si vous suivez na bina ça la calcul il faut na produire plus na tala bafuta nga combien pour là na la calcul à chaque jour et na ça calcul à média unité abonnement na meka kotala soki vraiment nazo bénéficier to nazali ko perdre yango to lobby réforme ngo yeli biso ba faut total ba force na yango et sengi total ba faiblesse et sengi total ba opportunité et pe sengi total siko ba définir oyo ezo zela biso mokolo ya lobby to pe lobby kuna na ba génération o ezoya pour permettre biso to encadrer jeunesse na biso e bungate parce que yango nde relève ya lobby. Masolo pe mabina epai wapi toyaka koyekola mahima leka mahima koleka pe mahima zali koleka numérique oyo na digital mama félicité na mama Bénédicte batangeli biso awa ekoboma biso to ekobongisa biso tozali kokoba na kati na masolo kasi tozonga na mabina oyo Jacques Vango abongiseli biso na sima tokobi.